nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Opesanga kombo ya sika mosantu kati na yo. Yangonde na simba mipona seko. Koma esika bope minanga. Bandeko ya émission na biso to sambela to bondela elongo. Bisika nyonso bozali na mokili mobimba. Tika nzambe a pambola bino. Nzambe a pesa bino oyo bozana posa nango na mois oyo ya décembre. Nzambe a pambola mokili mobimba, pambola bino bolalaki bolamuki. Nzambe a pambola. Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont jamais arrivées à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Loli susu toye liboso na bino pona losambo. Tokomi na 12e mois. Lelo lundi le 3 décembre 2018. Na baye batangaka mikolo okomona ke totikali na 28 jours. Donc lundi, puis le 31 décembre, kozala un bon lundi. Yango, nalolenge nkola fungola ki biso mayele po ye nzambe, nde tolinga ki tolobela likambu moko ya muke. Genèse, chapitre nango 35e, verset 16 à 18. Biblia elobi na biso boye. Puis ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement difficile. Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle renda l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais son père l'appela Benjamin. Bien-aimé, Benjamin, to Ben-Oni, mwana ya suka ya Rachel na Jacob. Topamboli nzambe pona bandeko bazolanda pe bo balanda ki biso ba comprena ki moi ya Joseph 11e mois qu'est-ce qui est arrivé. Par la grâce de Dieu to recevoir ba témoignage. To bandi na yo na enseignement oyo pe to kosisa no ane soki nzambe alingi na enseignement oyo. Benjamin 12e mois. Mois ya suka ya année. Rachel aye kozwa zemi ya mibale aye kobota mwana ya suka na kombo ya Benjamin. Tellement accouchement na ye ezalaki tellement difficile, perdaki makila ebele.
akamati mwana wana apesi ye kombo ya Ben Oni. Cela veut dire le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Tala 12. Oye memela batu souffrance. Et aboti mwana entre Bethel na Ephrat. Na zui Bethel lokola église. Et si kon Nzambe amimonisa maki epai na Jacobs. Qu'est-ce que l'église nous a amené na 12e mois? Église memeli biso souffrance. Église memeli biso benoni. C'est-à-dire koyebisa biso ke ba démon ba se manifestera makasi kaka na décembre. Et pas yaka kaka na décembre. Na décembre ne biso nyonso église. Oh, lobi biso église ne komatunga bi papa. Ba prière à décembre to sala te ezab ndere nini. Na comprendre que peuple Nzambe bayaka koluka Nzambe mingi na décembre. C'est-à-dire babanga kaliwa po eza benonine. C'est-à-dire le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Bien aimé décembre bangi sayote place oza. Na sepelaka na ndeko yemba nzembo. Bami benga banzambe basuka na lilita. Kasi oya ngai Yesu azali na bomoye. Bami benga banzambe basuka na lilita. Kasi oya ngai na décembre oyo tangu Rachel azobota mwana na ye ya suka 12. Tangu azobota 12e fils na ye. C'est-à-dire mwana Jacob 12e et pas Rachel 2e. Mwana ya suka tangu azobotama alobi mwana oyo kombone mwana souffrance na ngai po yende muta ye koboma ngai ndenge décembre e ya koboma bato ta makambo esamaka na décembre. Il faut tosombela bana ka bilamba sika na baketch. Il faut kaka le premier batu balia soso yango nga mingi naliaka pisha na ngai po batu mingi basokipaka nango te. Bien aimé, nazo yebisa yo décembre eza lokola mwa nyonso meza mwa ya suka. Or Bible ezo contredit maloba o église ezo loba. Bible ezo ba vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bible ezo ba la fin justifie nyonso. Mais biso tokamati mwa ya décembre to komisi yango mwa ya pasi. Tala na décembre oyo ndenge batu bakokangela biso ba téléphone. Bo baza na Angola, bo ba na Kinshasa, bato Nzamba pesa bango moyen koleka biso, bo ba na Poto, ba na Canada na États-Unis, na décembre ndo ba okanga téléphone, po ba ebi ke soka kazu appel moko euti na Kinshasa, eloka liboso azo senga mbongo. Bien aimé, à cause ya souffrance ya kobotama ya mwana o benonine. Et même la biso problème lelo. 12e mois. Et comment moi passe? 12e mois. Et comment moi coller 12e mois. Or, les chiffres 12, et les chiffres mora kito comme casse. Moi, na sois ici 12 ans. Ndeba me makaye une église va présenter bar mitzvah. Moi, na sois ici 12 ans. Nde moi na koli. 12 tribus à Jibda. 12 disciples à Yesu. 12 chiffres en colo. Mais biso église comme ça 12 mabé. 12 n'est pas prière. Autre que ça en église, 21 jours et c'est bandi. 31 jours, 14, 18 jours. Pour nani de konangai. Toko ça on a janvier, na février, na mars, na avril, na mai, juin té. Mais na décembre. Pona kolakisa ke non décembre eza mwa mabe o ba demo ba temi po ba bebi sa vie abatu me yoka na ebisa o tangu mwana mwasi azobota mwana azopesa ebenoni tata ya mwana zako ya tata ya mwana ye alobi mwana nga kozala benoni te mais mwana nanga kombo na ye Benjamin ce qui veut dire ma force ma main droite
nazoloba na yo makambu nyonso basala po desambele mo mabale ebele kufi mo bato ebele basama kamabe ngana otopambola nzambe kaba mwana maboko ya nzambe Seigneur Dieu na yeko kaba moya décembre epai na yo na kabi nzambe bato nyonso balandaka ngai na ABC1 na sela maboko na yo décembre na bango esimba mepai na yo Bible bise qui est entre tes mains personne peut te le ravir bandeko ba na Océanie bandeko ba na Afrika bandeko ba na Europe bandeko ba na Asie bandeko ba na Amerika yawe bazolanda ngai tata na kabi décembre na maboko na yo natiki yango epai na yo parce que yo ndo oza nzambe parce que yo ndo oza papa moya décembre nzambe oyo mama tango azobota mwana alobi aza mwana ya pasi na ngai bato ebele nzambe baperdre espoir elikya na bango ekomika basenga elikya na biso ekomika tosenga vie ekomi ya mabe yango nzambe na nga napusani epai na yo na ye epai na yo koloba ke nzambe yozwa esika tokabi yango epai na yo Bible ezoloba na nga recommande ton sort à l'Éternel mais à lui toute ta confiance il agira fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire yango nzambe na nga nakabi mois décembre epai na yo natomboli mois décembre epai na yo nayeko kabango epai na yo afin que yo agi na kati na mabota na biso oza nzambe na kati na biso bisiko nzambe na nga koleleza bisiko pasi ezali nzambe changer nzambe changer nzambe changer bana bitike bakomi kolela yo nzambe ozali c'est toi le mari des veuves et le père des orphelins nakabi bandeko nange epai na yo na mwa oyo Yesu Masiya 12e mois esima mepai na yo yo ndo ozala nzambe ndeko bondela elongo na nga tosambe elongo na nga kaba mwana maboko na nzambe nayebi kozokoka esu tokoma obanga oyebi kake mwa oyo ya dépense il faut natinda mbongo na Afrique natinda mbongo boye basala boyeme nazoyebisa yo kaba mwana na maboko na nzambe kaba libota na maboko na nzambe kaba bango epai na nzambe mikaba epai na nzambe na tombo liboto epai na yo yawe na kabi bango epai na yo yo nde nzambe na bomo yo nde papa na biso décembre totiki yango epai na yo décembre tokabi yango epai na yo décembre yoka ngai wana matoi pona koyoka ngai natiki biso epai na yo yoka ngai décembre oza wana te pona kotribuer bavi na biso to oye te pona kolengisa batu ke batu bazanga batu balela batu basufri non toza esu na epoke ya Benoni te toza na epoke ya Benjamin toza na epoke ya Benjamin qui dit Benjamin c'est la force Benjamin c'est la main droite de son père yango na ye epai na yo na pusani epai na yo nkolo yo ndo saela biso bikamwa ozali nzambe nzambe na tango yo ndo ozali nzambe nzambe ya makoki eloko nini yo lembana nango uta mokili ebanda na likambo nyonso zanga jamais solution eloko nini oloba esalema te nzambe na ngai yango na ye epai na yo papa na pusani epai na yo papa na ye epai na yo nga na kumisi yo mokonzi mpo na bikelamu na yo oyo nyonso yo osala nzambe yo ndo oza papa moto kabi yango epai na yo moto tomboli yango epai na yo ndeko tobondela elongo pona mwa oyo nzambe totiki yango epai na yo tala eglise Rachel alobi eza mwa ya pasi me nzambe yo olobi nini tata nzambe olobi nini libota na yo bango epai na yo natiki bango epai na yo afeke yo sala yawe na kombo na Yesu Masiya yo ndo oza nzambe na bomoi ndeko na ngai tozokendo telemela misala nyonso ya satana o le diable azo préparé po elengisa yo omona makambo esimba te ale place ozali beta maboko bando bebisango na kombo na Yesu Masiya na ye ko bebisa misala nyonso ya satana mupepe nyonso esprit nyonso ya satana we ya ko lengisa biso we ya ko bungisa maye na biso na 12e mois oye longola mwa yango malamu ekomisa ngo mwa mabe na ba démon na nyonso nzambe ba monde kabbalistique basini nyonso occulte na ye ko telemela yango pona peuple na yo au nom puissant de Jésus-Christ que 12e mois oyo nzambe baleka na kolenga te baleka na kokebisama te basalela yo nzambe au nom puissant de Jésus-Christ libota la yo bayamba esengo po yo za nzambe
na telemeli nyonso ya satana mupepe nyonso abondoki ya mvutima oyo eyaka obebisa libota nzambe oyo eyaka obungisa mayele baona desambre eza musika libota la yo au nom puissant de Jésus-Christ tika nzambe orenye poza papa ndeko nanga place ozali telema banda koloboza molongi bando boza molongi 12e mois eza yo nazoba mama aboti biso atia yango mwa mabe me papa chanze yango alongoli yango Benonine atia yango Benjamin oza force ganga makasi koza force ganga makasi koza force ganga makasi koza force nazoba na otiela tete no lake okodomine makambo nyonso église eloba ekokisa matemo ya nzambe ne ekokisama na vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ tika nzambe apambola yo place yo zali yo ndo za nzambe na bomoi nzambe merci poza papa to pamboli yo na yo sali tozangi te koloba eloko moko pona mboka na biso Congo po yo za nzambe zala papa na kati na mboka oyo nzambe tokomi na tango maponami le 23 awa nde maponami ekozala kimia na mitema libota na yo poza nzambe na kombo na Yesu Masia oyo aza mokonzi pe mobiksi na bomoi na biso nde tobondeli boye soko osepelaki na émission nzambe apambola s'abonner pozwaka bapriere na ngai soko oza na besoin ya priere eke nzambe asimbola motema tosambela obengi biso plus 243 0998 74 29 07 09 98 74 29 07 tobosani te koyebisa bino balandi na biso s'abonner na ABC1 le 22 décembre oyo toza na deuxième action oyo tokozala nango ya koliesa baorphelin na baveuve na bademini mpe kozala parrainé na fondation Chantal Fitina benga biso tika nzambe apambola yo na kombo na Yesu. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.